Mbote mingi bande ko balandi ya Naomi Barcelone TV ya boss de boss Naomi Barcelone et pour nani na RK Muchanga Champions League boss merci la bande connexion surtout abonné tout vous s'abonner na chaîne na biso ya Naomi Barcelone TV nzamba pambola bino apesa bino lisu makasi pena sagesse na mayele ya kolinga toujours musala bande ko na bino basalaka lelo déjà à Titi Bomonanga, tu as déjà na Titi ya Matanga. Et l'autre tu as vraiment na Titi ya Chochoté. Oh, oui bien les cambo tu as nango et l'autre tu as na Titi ya Matanga ndi na oloba. Donc ça fait mal mais photo loba kaka, photo loba pour ça la émission. Oh boss na biso, maman na biso Naomi Barcelone alinga vite. Alinga quitté tout ça l'émission où il y a limité même ba image ya Matanga et côté na chaîne mais le quoi tout ça batou ayoki ba conseil ndi tout ça liango pour écouter pour même bino baboni na biso bande ko na biso o molinga Naomi Barcelone o bo sabona pe na chaîne bo mitungisa maki melalu mais tout ça mona ba image té ndengeni o maman formidable à bouger avec sa pose. Au monde tous à bateau, il y a un moni tout singli, tout filmé, toute sa vidéo. Et premièrement, on a présenté ma condoléances à la famille biologique. Il y a papa Albert Kalombo et condoléances aussi à Naomi Barcelone au Azabomo Boss Nangaï. Et mes condoléances aussi à Aminata Kalombo, la professionnelle. Et mes condoléances les sous la pasteur Enoch Kalombo. Pasteur Enoch Kalombo, Zala Makasi, aux Amouana Mobali, Yomoko ya Libota, aux devant Bande Komi Balé ya Bassi, donc Zala Makasi. Et mes condoléances aussi à RK Muchanga Champions League. RK Muchanga, auto père de Bokilo Nayo, beau-père Nayo. Où il y a l'ingaki au mingi, où il y a l'ingaki mingi. Donc, il y a des places où ça touché ma casse. Donc, ça la ma casse, papa. Ce qui est l'ennemi, ou l'ennemi s'appelle le bout à mobimba. Ce qui est l'ennemi, papa RK, ou l'ennemi s'appelle le bout à mobimba, papa. Je dois ma casse place où aller. Il y a des qui n'ont sur la naïo aux okokate. Mais je dois ma casse. Mes condoléances aussi, Nachali Katokolo, Chamour, Babi. Zala Makasi, naebi ke za pasi ozoyoka. Zala Makasi, mes condoléances à bande tout ya papa na Albert Kalombo na lobaki et mes condoléances aussi na maman Elonga en tout cas soit donc naebi te ce to kolobani pour na maman Elonga. Biso tozana e awa maman zo kokate, maman zo kangama, maman tension, tozo comprendre za pasi. Pas sur les yoka, bisoto yoka côté. Mais, pour la liwasi yana mokili, nzamba pesa ka makasi, nzamba pesa vraiment makasi pour yeka mufa pesa makasi. Et to senga na bande ko tout linga maman formidable. Pour soutenir maman formidable, pour soutenir un appel, un message. Il déjà déjà dans ma page. Merci à moi de Bondeko. Il y a moi de famille où il a oui, famille de Baramoto, Malam na tango ya pasi. Il y a mo laxi bolingo na bino. Et le jour va dédicacer. Émission les le vraiment va dédicacer. Donc bozo mona quand même matiti de ngala luna zana ngo. Il y a des fois na za raboité. Mais si nous affecté boye pour te couper papa Albert Kalombo. Nous avons on a yeba ki papa. Papa ti auti braza na maladie. Biso ba la luto tout ko soit papa. Tout ko soit papa. Donc papa abeli na misu na biso, papa kufi na misu na biso. Tout ça vraiment affecté tout ça. Et puis ce qui est grave, papa a kufi na maladie ya poison. Donc poisonna qui papa na église na Brazzaville parce que papa aza pasteur na ACK
ba poisonnaki papa na micro batilaki papa poison na micro poison ya toxide en poudre le bateau basalaka ba produit chimique ba oyeba donc poison wana bataki yango ibanda olia papa malembi na ndenge bandaki bataki kuna na braza na ndenge yako na papa na kisasa awa papa zalaki déjà faible il touchait déjà papa ma partie nyonso ya nzoto nani lelo kumbi papa na liwa to éviter tout sambela ou pas ba pasteur tout sika ko sambela bande ko beto sala ni la papa Albert Kalombo pasteur oyo abande ko sela nzambe na bosolo mais ba empoisonné pour la jalousie mais je sais si nzambe et sala ya momoko mais avant na kota na ba interview ya ba collègue ya Naomi Barcelone ou ba sala na bon musala moko na olinga total na bino nanga na bino total la vidéo oyo ya mate ya papa Albert Kalombo abandai côté ya Sirliwa le papa Albert Kalombo ateya ki mate ya moko alobela ki Sirliwa avant akufa nebité est-ce que papa Albert Kalombo ayeba ki déjà ka kufa nebité to mate ya wana bolanda prédication wana après prédication ne boko mona to kozonga sikoyo botala l'interview ya bandeko o ba ko partager malheur nandeko na bango Naomi Barcelone parce que kufela isa blaté surtout que kufela va être cher ingénieur Mbunga c'est la bisona na vidéo wana ya mate ya papa Albert Kalombo bongo tozonga jusqu'à et voilà bandeko nebi ke botu yo kamate ya wana chacun na biso toujours ba partie na biso na oete biso donangai lalu na yo comprendre que mate ya oyo papa tei na comprendre que papa vraiment asela ki nzambe na ina bosolo pas poisonner papa pour la jalousie dans le baki émission et vidéo à lelo tout comme émission où tout ça lelo maman formidable la ligne qui était tout ça kaka pour tout ça bateau pour na relaxer puis na bandeko imaginez les oleke là merci na bandeko nyos tout boza ko souhaiter pour présenter ba condoléances na maman Barcelone pour soutenir financièrement, physiquement, moralement et pour ça la bien ma casse. Il y a Papi Leroy, formé la souka. Papa Louis Kofo. Merci beaucoup. On vous sala. La m'appelle Nabino. La Jivechito et Nyos tout. Merci Nani vous présenter ma condoléance Nabino. Vous continuez toujours pour présenter. Ma maître Blaise B quoi. Pour présenter ma condoléance, beaucoup de petits canaux de mon habileté dans l'université. Trésor loi. Mon vieux merci d'appel et encouragement. Vous continuez toujours. Abonnez nous sur Naomi Barcelone. Merci Nabine. Merci la motoine et l'eau on soit cette beauté. Merci. Et déjà il y a Tchocho Fongola Sikoyo. Photo banda déjà. Interview na bato oyo ba yeko partager na biso mais avant to bande interview na otela bino vidéo moko to sali sikoyo interview to bandi na papa Pichu oyo a ko expliquer biso vraie version ya liwa ya papa ndenge nini papa poizo bandaki ndenge nini papa yaki na ndenge papa akufi na maboko na ye papa akufi na maboko ya papa Pichu oyo na nata sikoyo interview wana première interview pour bolanda ngo bien pour comprendre mon kilo tout ça là ba bête papa akufi même bandeko tout ça là na ba bête
Papa Pichou. Tout l'andano interview Papa Pichou. Bon, tout l'andano interview. Après la mort, il y a une vie. Que mon Dieu te bénisse. Merci beaucoup. La bande de Condé Toubaki, tu as toujours une attitude de matanga parce que tu fais la papa Nabiso, Albert Kalombo, Wazabongo, papa ya Naomi Barcelone, au studio Suebi, tout le monde qui et là qui tourne qui met tout le monde a ba image té la lou boni bo fande kimia boye en tout cas Barcelone coup de limité ba image elle est quand même na YouTube mais le quoi tout ça batu to supplier to bi jamais to kozang sa olexa image té il faut to coach image pour te partager mawa na bande ko batala rapé biso et surtout artiste puis ana kosa ya moi appel moi les sundi et aussi la moi bien la biso bande ko to ngaka ye to fortifier et vous allez vraiment essayer mon makasi et dans un monté tu auras toujours ba témoignage ya papa et puis to yoka nini celle qui papa akufa et surtout wazala qui proche ya papa ndé tout ça naie na combo ya papa Pichou. Papa Pichou, Bonjour, bonjour. Ouais, papa Pichou, mes condoléances. Oh, ouais, merci. Merci. Et en tout cas, Bandiko, tout ça vraiment en tristesse. Tout ça n'a pas Pichou, papa Albert Kalombo a Tikibiso. D'abord, papa Albert Kalombo a qui n'a pas. Bon, papa Albert Kalombo, à ça, notre papa. Nous sommes papa Albert Kalombo, c'est pour moi, papa Oyanaï. Moni na lido banzambe lobi okozwa mabota mususu katina nkolo za papa oyo pena na zoyi katina mabota nzambe okay na za vraiment mwana oyo ya papa Albert Kalombo. Papa Albert Kalombo azaki pasteur. Oui, papa Albert Kalombo azaki pasteur na ACK na République ya Congo ya Ngambo na ACK Masengo. Azaki pasteur na auteke de Congo. C'est ça donc pour la position. Et voilà, et vous comprenez, papa Zaki, pasteur, il y a ACK, na Massimo, na Brazzaville. Et papa Pichou, papa Abelaki, malade, nini, parce que Babi, Monica, Moko, papa, il y a Barcelone, Kofi, Bana Kosabaye, juste malade, nini, c'est lui que papa Abé, puis papa Akoufa. Mais vraiment, na pas boy. Tango batuni bakoyo kake papa Albert akufi na ebike batuni bakosala na beso ba luka ba akufi nini e bandaki ndenge nini mais naza pa na bana ko baboy naza parmi batu oyo akopesa précision et loi papa Albert voilà parce que tant on a solo ba proche olobi approche et puis proche puis moana et puis mutu oyo abandi ko asise ne bandeli ti atifika suka voilà parce que pour papa Albert akufuna beaucoup na nai voilà non beaucoup na nai alors nai na yibi bas kokota hôpital ba examen ba biloko nyonso nai ndi na sebusala yango na so accompagner maman mais pour azalaki wana na makambo nyonso ezalaki ngai. Et papa Pichou, yo zalaki wana comme mwana oyo papa kufina maboko na yo. Ne bana posa bayeba. Malade ya papa ebandaki na Brazzaville bien awawa. Et puis malade yango ezalaki nini ti ememi papa na liwa oyo. Donc dans un premier temps on va voir. Malade ya papa ebandi na Brazzaville. Voilà. Papa na parti na Brazzaville déjà pas malade ebandi. Encore un problème ya santé. Après kuna ba informer abiso awake papa kuna santé eza malamu. Moi sinaye maman elonga abengi ngai. Abi papa santé kuna eza bien te azobima ezaki un certain samedi azuya il faut que tu dans soirée. Pour qu'on na beach. Et tout si papa ayi akoya papa yaki déjà na problème de santé. Santé les avec son malamu te azole dans di bomo douleur. Donc azole là donc c'est un peu ça maladie bandela qui découvre. Bandile kuna para prescolaire boye na ye boya kini mbala moko hôpital nini ko bayambaki bino pona ko découvrir maladie papa benaki. Non tant que ce qu'on à partir ya beach to juillet
alors mbala moko tokenaki Ngaliema voilà tokomi na Ngaliema bayambi biso bakosi biso na urgence to a expliquer linga za koyoka nga na tuni papa ozoka ndeni a expliquer nga tant tokomi na Ngaliema bayambi biso bakosi biso na salle d'urgence ba consulter ye ba pesi prendre soin batali ba problème nyos batali baye ko bakeno azaki na problème ya kosuba masuba ezobimate masuba ezobimate alors bango kuna tant ba checker batali ko na problème ya masuba baye ko sala ye sonde voilà pour na ba benda masuba et bimanano en attendant ba ndenge ba kolandela ye baye ko sonde bati tant ba tie sonde médecin il peut essayer rendez-vous après 3 jours voilà après 3 jours ayaki médecin dit non il faut la longue sonde voilà ba sali ba examen ba tindi biso na radio donc na radio ba koti batali ba moni le côté ba landeli news pona bango ko ba moni le côté médecin il doit non na zo longue la sonde mais na moni ou soit poser un problème il y a prostate ou soit c'est olikana opération papa l'été opération ti aboyi opération si médecin longo langa yi sonde médecin aye alongo sonde akomi bakisi tozunginda na sur ordonnance na papa sur ordonnance parce que na ke na sobi bakisi na ye nango papa bandi ko mena bakisi voilà na tanga sobi na bakisi wana sobi na bakisi to ye ko remarquer douleur ndinga sele ko lelela ngo douleur mo sele un peu équite et ça soko lela makasi après quelque temps ko suba pe comme normal akomi ko suba pe normal ma pe comme normal tout ça normal après quelque temps de sous aye ko sala ba malaise on est malaria parce qu'on a tout la fièvre, la forte fièvre, tout ça. La forte fièvre, la forte fièvre. Non, donc il y a une Kimbanza. Voilà, voilà. Donc comme il y a Kimbanza, tant que il y a Kimbanza, c'est le diagnostic là-bas, la petite infection, na masuba, infection na makila, microbe ya malaria, batal batik, bayo comme bakis. Abani ce qu'on soit traitement là. Baso beta et perfusion mais tant que comme na kimbaza basali diagnostic na bango ya makambo au sucre au tension ba kuti tension na ekitoko sucre est normal makambo ni so normal ba ndi ko pesa ba kisi ba no alors et l'autre tu as remarqué ça qui ni tant que sikoyo mede que traitement on est bandi situation est changée ndeni so ba kisi situation est s'empirer et tant na maman comme critique asa subiete donc il y a un hôpital kuna na so ba mkomo to kena hôpital kuna to biso non ba kesa zo mela biso to moni on dirait ça grave asa zo malamu d'où beaucoup na ba kisi ceci ba kati ba kisi ba non to changer forme ba les traitements de sous to ba ko na traitement situation eye kokoma mabe ya mabe na ko to ni papa ndi abi na zo yo ka douleur la dibo Tandis que bakisi. Mais tandis que bakisi. Oh. Mokolomo na butu alali, ça ne va pas. Et ça l'équipe peut que donc mutu aso kemineti na okufa. Ndesi ko to sana serre moko boye. Tout azamu na to tunier. Mais tala était papa boye to pesi bakisi. Ils ont s'aggravé. Oh malaria, aso me kisi malaria. Situation ont changé. Ils sont sur ma case. Abi boka tana traitement to kati ba traitement so mutatika libongo to soko bese mais to moni ke awa ezo simba karate to samba to sambela voilà to suis contact mo na basala ensemble mo boye to si bango ba ye na ndako to sambeli na sima moko na ngasa musakoli ndabi misi bisako abi nazo mona awa botika okende na hospital bongo pa ko zo no bisaka na moni bisika uti batira ke poisson. Oh, ah bon? Ça la poisson dans tout. Oh. Alors bien donc ebimina nous na bisako. Denga sana ana poisson. Oh. So tato yi kaza poisson. Oh. Poisson. Oh. Et l'église là ça outi buna ça une église ça outi. Voilà ba bina biso na bien. C'est que kuta outi après ça qui après si alobi l'église de malubi. Bisika so sala musala. Musala voilà carrément l'église. L'église tu comprends que musala na sa pasteur. C'est ça là. Na butu wana ba petite sœur babimi Aminata na Barcelone toza na sœur moko boye to mo bande ba poso makai voilà asoka traitement comme akabi ba tamboloka ba ba félicité ba ke ba voyage ba goma ba buka si to ça la cabine mais tant asoka ka wakutana na pour travailler akoma to ke to contacter moi si na abi papa ba bozo mona ndeni tant to expliquer ba fait oyo ya ke ba bande ko pesa ima abi
Ce qui papa a un poison, il y a un traitement à la télé. Ce qui est petit maï et qui prend ça, c'est ce qu'on a maquillé là. Ok, donc c'est là qui. Et voilà. C'est ce qu'on a eu. Alors, à Tini, moi, c'est aïe, à salir formule, moi, à maki, miliki, aïe, à cultiver là, à rincer, à récupérer, jibo, aïe, à tirer maki, miliki, la baisse, papa. Tant papa a mérité, tu remarques, c'est ce qui est un poison pour remarquer, à quoi faire de la chimie. Tant papa a mérité, on te remarque la boutouana, collé la zale, collé là, on a poison, pour azale comme que vous tirez maïna moutou. Mot maïna moutou. Abi moto, oh, ils ont ça les chaleurs, wana, pour mon a rola la chimie. Quand on a payé, tu remarques boutouana. Oui. C'était juste comme ça. Tu vois que papa, qui m'écoute. Tu dis, oh, c'est que ce que ça a boué, tout le monde est dans le côté à poisson. Ndinga si boué, tout le monde est à poisson. N'est-ce que mon bal n'a pas été aïe au même abysse, ce qu'on a centre, où il s'est battu ta caille. C'est comme ça. Tant que comme il a centre, vraiment, et ça pas n'importe quel centre. Parce qu'il y a un lot de combien et l'autre nous connaît n'importe qui. N'a pas codi, il y a beaucoup de choses qui sont parce que pima, oui, nous t'avons même ça dit awa, n'a même dit non, bah ça vraiment la traite. Tu as combien de minutes? 8 minutes. Est-ce qu'on a 10 minutes au quartier? Ok. Bah ça vraiment la traitement est bien. Alors tu vois là, à lui soit présenté biso. Tant à présenté biso pas côté papa, va checker papa, va checker, va salir dans le laboratoire, na bango va checker. Mais les ça de résultat, abi papa, on a poison. Poison côté na joto depuis longtemps. Et ça elle est dit. Ça déjà poison il y a kala. Partie église, donc papa suit poison dans 4 églises. Donc ici ka sala na sala na yewa. Sala na nzambe ba pasteur, tozo où est la ligne? Si que l'herbe a remarqué bon ndé ali, maman va nous faire traitement. Oui, tant que ce qu'on a mon ndé wana a checké, abi azana poison ba checker poison ils ont là. Abi ce ba checker poison marque non pas tant que toxique en poudre. A expliquer il y a ma bête toxique dans ba couleur. Ba tilier ils ont là, abi c'est le kota kala. Alors abi moyens aller tout traiter pour ngam sana na salaka yango wana. Ok, to yokani na papa na médecin abi bokoka to bi meto yena epo osungela biso yi asingi biso je crois $2888 pour le traitement to bi problème sanité traité et to yoko bundana to payer 1000 je crois $1000 to payer $1000 à $1000 ya abana traitement premier traitement il faut to bimisa na corps étranger ça na zoto ya papa c'est-à-dire il faut bimisa poisson tant to expliquer à lui pour que l'hôpital to expliquer à bien yango wana bomoni manifestation ça ni beaucoup poison et patani sur la makila ndenge patani makila ce que bébé si fonctionnement notre ya zoto bimisi après ce qui se montre papa soit bimisi poison et après bozongi pour pas contrôler batala ba dégâts ni poison et kozaki tant que continue parce que ça là déjà voilà mais quand ba bimisi alors, mais de ça, le qu'on a tout ici, poison, fini, il y a qui sont checker, ils sont des tout, bataille sur petit déchet, bataille déchet, ça dessus. Parce que tu as son traitement. Il faut qu'on a d'abord des dégâts où il est. Voilà, quand on a la des dégâts, ma petite, et bien c'est déjà cœur. Toucher déjà cœur, et toucher foie, et toucher rein, et toucher pancréas. Déjà, il est ça. Abi, et c'est le côté de Chabanaka là, et c'est déjà cœur, et je suis parti à cœur, et je suis foie, et je suis ligne. Alors, papa m'a connu comment ça vous fibre. Abi, c'est des faits, et l'eau, il y a un de mon nid, et c'est parce que foie, déjà, ils ont touché, cœur, ils ont touché, et l'eau, on a souvent les fibres. C'est-à-dire, fonctionnement, on est sur un zoto, et baby. Donc, on a remarqué tantôt, on a sécurité cyclimatique, tensiomatique, parce que y a un mot, et baby, ça va fonctionner sur un zoto. Net, on a ce qu'on est moment dur, il y a papa, il y a un donc si bongo traitement bandit mais c'est déjà trop tard c'est déjà trop tard pas déguer ça m'a déjà ma classe pas déguer ça me donne un niveau là nous autres nous déjà en tout cas c'est déjà pour bébé c'est déjà pour bébé là ça c'est souvenir na pendant papa na tout nier papa moi ça dans autres na yebi que papa un jour il s'en a dit na so papa passer na yebi il s'en a abi na yebi papa passer pasteur tozo pomani la nimba pasteur otila muninga na poisson pour ba jalousie bien sûr c'est faut de les jalousie et ça jalousie bon ça passe là nzambe peut-être la ninga solo oui ça jalousie les gens jalousie les lois pour faire yango pour faire la poisson
on est bomi tozokende we mokili na basala nzambe vraiment basala nzambe poison botela bondeko nango poison parce que papa Pichu bato bacomprendre sikoyo tona mpe toyeba yo olobi oza mpe mwana oyo papa kofi na maboko na yo eske bandeko bazalaki te po papa kofa na maboko na yo oyo oza no mwana mais non mais sikoyo ntango sikoyo papa aza wana toinformaki bandeko toinformaki bango bayebaki mama akendaki amonaki bandeko ainforme ozomona toinformaki bandeko ntango tozwaki tokenda kozwaki na biso tozalaki na moko mpe ya collaborateur mpe ya ndeko na ye azalaki wana bainformaki ntango toke ngalima bayebaki ye papa ye aza na ngale basituation eza boye eza boye eza bokuuta ene kuna tia ya bafamille eyebaki bayebaki papa aza na problème mais moto avona ete mpo ngai ntango nazokende kotika na hôpital wana mo nazotuna eme papa papa la famille ndenge nini boye sikoyo ozomona bo situation eza kosampire mais en tout cas constat onga nasalaki namonaki mpe nakama moto te donc voilà bandeko comprendre vraie version ya liwa papa kofeli donc poison ya papa zwi poison na église ya papa batu ya simple papa batu ya motema malamu papa Pichu rapidement moi 2 minutes ka témoignage ya papa ndenge nini bovanda na papa azalaki ndenge nini abandaki kozala ndenge nini bato bana pesa ba comprendre moi témoignage ka 2 minutes rapide bon bato mingi ezalaka soki moto akufi omonaki azalaki moto malamu azalaki malamu oui ezala bongo mais papa ndenge nafanaki motu nayebi te oyo akozwa ye problème antuka nayebi te eloko moko na remarke papa aza genre ya bato aza neti na eloko na ye boye yo botolo yango otikele no yo ozwa no yango po yo azala nde na kimia donc aza bongo donc motu moko non alingaki baproblème te alingi bakona bato te donc tina pasi azokufa azolelaka jésus azolelaka koma nzambe azolelaka nzambe donc ye kaka donc azalaki moto moko très bon donc alingaki baproblème te donc moto moko calme akosekisa bino donc azalaki vraiment moto moko très bon vraiment moto moko malamu mais mokili toye nde mokili ya komba mokili ya makambo mokili bata mokili nde balongoli papa avant mpona jalousie exactement jalousie ça jalousie donc ils ont poison et bomi papa pasteur poison pasteur oui parce que médecin c'est clair à expliquer biso que toucher la sauti na musala kuna pasteur tout pour manela nini parce que tout ça mbela sous-souté poison nous pasteur pour montrer la poison c'est que tout ça mbela sous-souté merci beaucoup papa Pichu nabi que ça makasi parce que zoyoka biso to yoka muti vraiment parce que yo mutu papa kofinga maboko na yo donc nabi que on a ma programme vraiment merci beaucoup merci beaucoup de continuer et voilà bandeko ndeko baki toujours na titi ya matanga et kolisa bota o ba kofeli précisément maman formidable Naomi Barcelone ou a bon si bongo papa na ye et tout ça awa na lié ya matanga ja to apina ba moko ya ma collaboratrice à Barcelone, ma bango, déjà bomoni princesse Aza, petit Azali, tu as fait un bango et princesse bonjour, princesse bomoni na matanga ya papa Albert Kalombo Aza Bongo, papa na Barcelone, invité Barcelone à la yo, pour le banan de Barcelone. Bon, premièrement, on peut faire comme un courage à Damascus. Ça fait trop mal de perdre mes parents. J'ai vraiment pas parce que mes parents, quand ils ont été associés, ils ont être chers dans les choses. Il faut perdre les parents, perdre les morts qu'on a parlé. Ça, la carte du jour, passe et mawa. Donc, c'est ça que nous avons partagé. Donc, ça, c'est comme un casse. Les gens disent que nous avons surtout. Yemo a s'attendait à côté, ils ont dit ouais, il sera gloire à Dieu, oui, ça sera un zambé, maton mini, Yemo a élu le pourquoi c'est papa. Et voilà, et Ilous, papa Zalaki, pasteur, ça n'est pas mais l'invité, ceux qui ont rappelé quand il y a mon papa. Ok, parce que là, mon papa, c'est le monde qui a une photo, il n'est pas publié, le monde a un maman, mais papa n'a poison. Empoisonné papa en église, éviter selon l'église, pasteur, empoisonné collègue de pasteur. On a jalousie.
Donc peut-être que tout le monde a un monde de théâtre, un monde de boy, non, il y a partout dans l'église, dans l'entreprise, donc il me dit à ma belle jalousie, moi mal placé, tu vois, ce qu'on vomit mon toit qui est, elle a qui est, yo c'est pénible, mais je ne pense pas qu'au petit calibre, elle a beaucoup de donc tout ça on a ma belle parce que tu es bien dans la poussière parce que nous autres on sait la fière au fond de là on comment donc la princesse on a boy la vivante on a quoi ya moi wana nous autres quoi wana nous ko tsango boy donc elo na ko le barara batu na mokili to linga nzambe tozala likunya te ko kila mutu jalousie te mutu ya mabete tozala bien en fait c'est pas bien c'est pas gentil. Merci beaucoup, Ilous. Et puis, papa Koufi, je ne pense pas qu'il nous donne un peu cette chose. On aura finition et on a souka. On a continué pasteur. On a continué pasteur, on a lanzan. Merci beaucoup, princesse. Naïbi que nous en avons jour ouais, tu es, ensemble, on ça programme. On est là. On vient attendre maman, photo ça. Ils avaient dit qu'il faut faire ton mariage, Tony, tu es ton lié, ton mini, non. Quand on peut y avoir si vous voulez, tu es ma malade. Donc, les photos, il y a quand ça la vient, tu fortifier, tu fais ma casse parce que dans un bâti. Photos ça, on a tout fait ma casse. Merci beaucoup, Ilous. Et on a sur la peine monter tout ça, on a bien à Chocho. Excusez la famille. Et Pépito, bonjour. Ouais, bonjour. Les condoléances. Ah, merci. Et Pépito, on a évité Soazana Nipanayo. Bon, merci. On a profité d'abord, donc on a fait ça, mes condoléances, la famille dans Mobimba. Donc, il y a Papa Lekinabiso, Papa Barcelone. Barcelone, c'est une cuisine pour moi. On a vraiment Papa Lekinabiso. Dans Papa Lekinabino, il a évité petit papa à Batamela qui a évité ce qu'il a rendre papa visite, il y a sali papa à Coupa. Bon, il n'y a pas de biso, ils ont une surprise. Il y a Papa Lekinabiso Kalom. En tout cas, c'est vraiment surprise. Donc, tu vois vraiment tant il y a comme on a une malade boité. Donc, va bien nous faire mercredi. Donc, à partir de 23h, il faut parler de personnellement, on a eu qui est maladie. Donc, ils ont été assistant qui était, donc personnellement, donc, je suis famille, donc, ils malade. Moi, il a eu donc, papa qui est vraiment malade. C'est tout le monde de la rumeur, on peut aimer, mais tout ça, on va preuve. On va le voir, tout soit accouché, on va démarrer et bébé, donc, déjà pour informer, papa pour finir poisson, on a empoisonné la poisson. Ils ont bon parce que bandai kokende kotala papa tout le monde qui va prévoir, il y a tout ça pour affirmer papa kufaki na poison il n'a évité ce qu'il na bino na niveau famille ce qui déjà pour salir. Donc programme tout d'abord programme dans les limités donc famille sur les a déjà wana donc programme et obima lelo la pourquoi on avait donné ba programme ce qui est obima semaine prochaine journée. Le programme n'a pas fait ce programme. La famille a été programme. Ok, merci. Courage dans les amas Kamoya. Merci beaucoup. Et voilà, Babi toujours na titi bien matanga. Yo kabula mawande to lobaki na famille ekufeli yande kona biso Naomi Barcelone. Et tout ça na baninga na ye alisano ndika to lobaka ba yebi okabula mawa nande kona bango et Makoko bonjour. Makoko mes condoléances. Barcelone kutaka papa na yo papa na nga papa na Barcelone. Et Makoko na évité est-ce que tu rappelles temps ya ko yeba papa Albert Kalonzo. Donc tout na ngato na zo itana évité sur le bandeni pour wana papa. Donc étant déjà avec Barcelone, ils ont déjà le quoi dans maman et l'onga dans papa parce que
soki bato batali na baimage mosusu na ndako olobanga elobi Barcelone yovandani po ape Amina ezanga donc na ndako olobana bango na bandako tumbola parce que c'est mon père nakoba ndeni donc papa na biso et papa na bino makoko nga bozoki sango na liwa ya papa akufi esalaki nayebi ete papa aza akili papa aza akili azali na mosala ezalaki mercredi na Naomi nde Naomi ayekwa nansengaki papa na Naomi papa aza akili ate tobando ete papa il a fallu to ayokanga au moins makasi comme ça maintenant ça va est-ce que d'accord non yo tala papa lobi après tournage celle que na scène tournage j'étais fatiguée troisième jour na bengi Naomi na dit non ya mon ya taba pour ok d'accord ma na uti musala na zongi na lembi na lali na 2h du matin grande sœur na mami Masamba en Suisse en tout cas na lala 20h ye mami ayo benga na téléphone ça la mukana no la linga on a la 2h du matin oh papa na mia ko habiter oh papa profiter papa zobela habiter papa surtout qu'il a une palpitation papa na yo qui sa maladie na yo yeba que papa zobela mais crédit on tozana na na recourir malamoko na statue na Naomi qui était là na écoute publication Seigneur Jésus na ba dobenga na bengi Naomi ya mon singa hotel apparemment ça qui banda sur 22h sur 23h ngana la qui 20h na ba dobenga Naomi ensemble na yo benga Aminata pe alaki nanu ayeba nanu te apparemment sikoyo il a eu son mari nde mutu papa Chins ayambinga abisinga te ndeza boye papa penza kufi boye papa Aminata sa papa te ko système te parce que Aminata ayeba nanu te na bana bandasa pe mo misala à 2h du matin on a quand les anneaux maman il ne peut pas être comment bien abi moi na annoncé maman boye ça te mais regardez pas les mots au rappel next on la lou na la la pi dans la dernière fois j'ai na papa na libala parce que yo bambuye mo kutika tika pa parce que tu bali na fina kutika la bambuye makaka il a bagno le tu eh papa il a comment la table donc après tu pas que ça m'a maladie boyo quitter papa il dit arrête on est au sur la RK ça papa qui déjà depuis début janvier ça a été un peu précipité quoi les acquis précipités nazo kana qui tape papa ba ose nous ça papa c'était choquant parce que papa dit sur le poids bas du coup c'est comme si on perd de deuxième frère vous avez dit non pas le comme ça aucun année on a problème elle papa fait ba proportion de ça bengi bino pas de gagner la vie non donc c'est vraiment choquant c'est un peu difficile pour faire la pouvoir de voir papa c'est vraiment choquant et makoko ebi kiza pasi pour sa papa mais est-ce que le papa va poser qui na poser ça m'a pas yo kango la loi ebi tant na vandi na ba nazo ko lala te na ba jobinga RK boy ka uzwa mais a ko lubati nous avons partagé en ligne. J'étais vraiment dérangé. La comme bien à Priska, Priska a quitté déjà ligne, banda sur 20h15 et là mon anga numéro parce que les 4. Ah Seigneur on ça ligne. La vadi n'a fait pour 5h et bête, na mon lumière boy na 5h36h. C'était difficile la vie amis. Na mère profit. Maman longa a profit, Aminata profit. Non, mais c'est un projet qui il a fallu traiter. Mais si vous communiquez, l'invité, ça va un peu. Ok, je vais passer voir papa. Azolia, mais il m'a
komona papa kongo koopozone papa neti papa bon nayebi te papa azalaki pasteur oyo azalaki exemplaire na biso bana aza mpenza exemplaire wana tobomba ngo te tokoloba mpe te mpo bato balobaki lokwa papa ngo aza sute te papa azalaki mpenza exemplaire mabe kutu loba biso bana mais papa mpenza azalaki na mabe nayebi te natikala komona ngo te mais non empoisonné collège ya bapasteur donc mutu moko te mibale te collège mobimba boempoisonné et puis wapi na micro nakini nde mutu bayo oyeba ke ezali poison akala donc papa azotambolaka na poison na ye donc sûrement voyage moko papa uta akoya boye azali na poison yango na problème nini likambo yango nini na bapasteur na kati ya église lelo na sutu te nabi soki pasteur abomi moninga ni pasteur soki biso baofo tozala ndenge nini tozala na kebakeba mwa makasi opasteur oyo tokokokimela pa pasteur tokokimela na église tokokosala boye abomi moninga na 100 fois atiki petite famille na ye azalaki lokwa protege mutanda koprotege famille na ye ye motu azala kozwa sécurité ya bana na ye papa azalaki lokola mais non nakoko courage nayebi ke eza nzela ya biso nyonso to mpasi oyoka quand même tozocomprendre yo voilà nde tolobaki tozocontinue toujours attitude ya matanga e bacollègue ya Naomi Barcelone bakangi maboko te bafandi mpe na bandako na bango te batiki bandako na bango mpona koya kopartage douleur oyo ezwi moko na bango Naomi Barcelone et toana Marina Ngoyi. Marina, bonsoir. Et Marina, mes condoléances. Merci. Et Marina, on a évité. Est-ce que tu auras pété un papa Albert Kalombo? Pour nous, papa vraiment, papa parce que nous allons faire un chasse à pied. Donc maman quand comme tu fais dans la nde toyebaki vraiment maman ye nde tozala na ye mingi mais papa vraiment particulièrement na tikala koyeba papa te kala komo. Marina ofandi omoni publication na biso babengaki yo bien omonaki publication ya papa Albert oyebi te esalaki yo na ndenge nini ya omonaki yango? Bon esalaki vraiment mpasi makasi parce que ya papa ayaki solo là na Barcelone esangaki papa azolela mais eumélité na yo mona kaka na bagroupe tozalaka nango namoni bango bato baosouete Barcelone bamicondoléance nandi mpe na meki obinga nazoconfirme ke papa akufaki vraiment esalela mpasi makasi oyo makambo oyo so nani komeli yo te okokoka vraiment kosentir douleur wana ki babiso baoyo tokufela déjà baparent ezala lokwa balakisi oso nde likambo yango ezolamukaka tout moment okoma oyoka siko douleur oyo moninga azoyoka yo pokoma osentir yango naokai vraiment mabe depuis jusque là nazoyoka yango vraiment mabe komona Barcelone nde azala shosho nazomona ke aokoka kutu koloba te tu sens vraiment ke eza elomo ya facile te surtout ke papa na ye akufi boye na présence na bango donc ça fait trop mal. Barcelone otala yo siko Marina aloba na Barcelone toujours Marina koloba na Barcelone. Bon, papa Albert Kalombo c'est notre papa biso nyonso kaka tozolela et en tant que statut biologique nzambe apesi makasi biso mpe oyo toza bana na ye à travers camarade na ye à travers camarade na biso toza wana tozolela papa toza mpe kaka pembeni na ye nzambe ako akoti na kan ya baorphelin nzambe ya baorphelin akokonsole ye aolongola ye douleur wana mpo moto mokili akokolongola ngo te ate ezibale donc nzambe alola oyo apesa biso makasi lo totelema aopesi mpe makasi ya kotelema na poison apoisonaki na église. C'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Nga pona nga nazotala kaka te ke aza pasteur baempoisonné l'église akufi et tout mais
omoni même bible ezebisa biso tokendaka mingi na bandako ya matanga te na bandako ya basete parceke na basete na se ya masanga nga na lalo tokofanda tokomona baneporte kwa mpona mosusu tosomuki na se ya omela mpe ya kolia me na kati ya ndako ya matanga eza place ya réflexion komona un homme de dieu oyo na nsima ne bato ebele bayamba nzambe dieu a permis ya sike bato baemprisonne mpe akufa et ya combien plus forte raison là donc eza mosusu na bacomportement na nga nosumikisaka bato donc liwa ya papa Albert Kalombo eza pe ezala lisusu vraiment enseignement mpona biso baoyo nano tokufi te totala kaka te kote ya mabe me totala message nini oyo nzambe alingaki apesa Et voilà, toujours continuer toujours à interviewer na biso et tout le monde peut ya chocho aye ko kabula mawana ndeko na ye Naomi Barcelone l'air ayokaki sango ya kanga maboko te puis motema te yango aye lelo ya chocho bonsoir. Oui, bonsoir Lolo Maleba. Et ya chocho mes condoléances. Si ya chocho na habité expliquer biso est-ce que vous rapeta ya ko fanda na papa Albert Kalombo ya komona ye. Oui, biso toujours la chance de vendre na papa Albert. Toujours matin à vendre na ye en tant que papa na ndako moko ensemble na papa ensemble na mamelunga na maman na Barcelone donc nous avons matin à vendre na papa. Et dernier voyage à papa au Salaki na Brazzaville 3 jours na Brazzaville. Nous avons accompagné notre papa Tina Beach, dans les canons à gagner Brazzaville. Donc les jours à Soukran, la suite c'est du papa et moi, papa Albert Kalombo. Il y a Chocho, il a habité à Bengakio, il y a au Monakiango na Facebook, qui papa Albert Kalombo a fait. Et tout à qui on n'est ni fait aux acquis italiens. Ngai, la zone qui message pas à Junior Moussi à partir de Paris. Junior Moussi Ntabengaï a fait sa grande condoléance. Oh, tu me condoléance, Annie. Mais quand si papa a nommé Barcelone à Koufi, papa n'a personne à Koufi. Non, non, non. On a informé. L'histoire déjà, donc déjà tout le monde, donc ça m'a dit na poto, na Paris que non, papa a nommé Barcelone à Koufi. Ils allaient qui 6 h du matin. Et malgré Junior Moussi et Vicente Bongo, la monnaie on est comme si na coma sur place. Ce qui vraiment toqué, ça vraiment vrai. Et on fait d'action rapide na coma qui na vraiment Barcelone perso batutu basangana qui on en tout cas et ça qui facilite vraiment pour nous maîtriser parce que donc c'est un papa vraiment donc babiso bachocho oyo c'est pas que non nazo beta sur les exemples que papa oyo pena que non nazo temps pour vendre na ye nazo temps pour ka ba conseil à papa donc et ça passe. Ça passe comme on a papa les lois de Tikabiso brisque boué comme ça donc en tout cas toujours pour vraiment supporter il y a Chocho rapidement bah la biso le quoi va dire pas bien est-ce que va souvenir ni malam ou le tikal nango il y a papa Albert souvenir il y a papa Kalombo d'abord les années d'abord bah conseil na ouais bandé ko pesa ngai na domaine artistique na domaine nga monsieur soit par monde artistique donc a conseil nga moi trois pesa nga ba directive bo orientation moi belé et suka ki bongo te quand pe ko zota mo bongo nege note chocho tana poche chocho yo zo o tana poche bo tambola ki pe boy papa zo comprendre note chocho zo moi iloko lata moi li papo lata donc asa papa moko eza na batutu ezalaka que non soki muta kufi mutu malamu mutu non te mais on na zolo ba pona papa en tout cas vraiment c'est vrai que papa donc c'est un papa modèle en tout cas ba souvenir les amours belé vraiment ya papa souvenir les belé. Merci beaucoup ya Chocho na yebi que to zala et que na papa c'est vraiment important pour la papa pour nous même pour le bas na moment où que papa sali musala na ye pour na bana na ye atangisi bana na ye abalisi pe bana na ye et atiki bana na ye na bonzambe alaksi bango bonzambe pe atiki bango toujours maboko nzambe
donc atiki bana na position moko vraiment oyo esengelaki nango papa atika bana na position wana donc en tout cas molimo ya papa epema na kimia en tout cas epema na kimia nayebi ke papa aza na lola déjà donc azosepela elongo na baange to na lola parce que mosala papa asalaki azomérite azala esika na bango. Merci beaucoup.
mama tokobo mama dimanche omemi etoko na yo po motu moko ayebaki programe azali bino nyonso bosikoki eza bongo te po motu nyonso awutaki likolo ya ngomba nde tokisiko motu nyonso aza kolemba alakaki ndako na yo bongo naki papa bete dimanche na etoko na yo papa na biso Arline, bonsoir. Oui, bonsoir. Arline, tout le monde a matanga ya papa. Il a habité Barcelone à Otalayo, Rolo Bani à Barcelone. Juste courage, ça fait mal. Perdre mes parents, ça la passe ma casse. Les gens ont fait depuis moi, tout à la mais force, basa zalayo, mais là papa, on est là sur les familles, on va faire ensemble. Suna, tout le monde a matanga pour le banini. Barça soit forte. Eza nzela na biso nyonso tokoleka motu moko ta otika ya libanga revene jésus kuka kufaka nage to asekwaka me toza na jour oyo tokutana nani osala makasi eza nzela na biso nyonso tolinga papa toye biso bandeko no tokotika o te toza toujours nsima na yo et surtout nakoyebisa biso bato bapapa basi bakufa nakopesa makasi oyo ngai nazalaki nango tilulu naza kaka mes condoléances na libota mobimba kalombo bacourage. Et tout est bien, qui finit bien. Merci Nabino Nyos Bozala Kiwana pour na Rolanda. Vidéo de Sali. Ya kolakisa bino koma choc iza makasi na matanga awa. Bomoni bino moko ndenge nini Barcelone aza choquante. Azolela papa na ye. Bomoni ndenge nini Aminata Kalombo azolela papa na ye. Et maman Elonga na parlons même pas. Bomoni bandeko nde bazolela. Éviter oloki olongola molimo ya papa ozwa nini yo kanti yo ndo tika l'éternellement otika libanga na moki na ndimite iso nyonso to kota na mabele yo kati vi ya papa ya bato watiki bana na ye watiki bana na mwasi na ye na bakoko na ye jisita nzambe osala nzamba kolanda bino et bah programme ya day pour zwango na ba mikolo koya ndenge programme robima to ya lisusu na TV on a repesa bino programme ndenge nini matanga ekozana puis jour nini ekobima jour nini tokende ko kotika papa na lelita place papa pour mia sala vie. Merci beaucoup. Tout mon ami, à la prochaine. Merci beaucoup.